J'ai connu des choses, de moments imprévus, de rythmes qu'on ose, comme on a tant vécu. J'ai connu des doutes, tant qu'on se sent perdu, mais aussi l'amour, comme on n'a jamais vu. Mbote balandi ya congolocolenews.net esengo koyeba bino ebele na émission na biso parole aux handicapés ya solo mikolo bomoni toyambi pe ba handicapé mingi totayi koyamba ndeko papi bosenge lelo toyambi lisusu bandeko na biso oyo bazo vivre na handicap nayambi bongo mama Adolo aza na loboko na nga ya mwasi nayambi pe Natasha na loboko na nga mobali bokoyeba eloko nini tokoloba na émission na biso lelo kasi ya mbona banda napesi mama Adolo mbote boni santé na moni kitoko yesusu makasi boye secret za nini mama Adolo kimia kaka vraiment mama Natasha boni santé merci na opesa mama maloba na mama Adolo se présenter batu baolanda biso na awa na Kinshasa na RDC pe libanda na poto na mikili ebele bayeba oza nani naza mama moko nalati mingi susi na bandeko nango baza bandikape physique lokolanga naza lelo komona salada te me mpona kolakisa bolingo wana yango nde nasifanisaka mwa bana wana baza bafond avec handicap epuis baorphelin nde na mokio nazwaka nde nakambola na bana. Ah, merci beaucoup. Nabandi boyoki mama Adolo aza pe personne vivant avec handicap. Ye azane pe la musala te. Mais kasi muto akoyeba pasi ya muto aliboma, fam ayeba pe ndenga bela kaliboma. Ndenge muto akoyeba pasi ya muto azangi makolo to maboko, fo epazala ka na situation na pour comprendre pasi. Yango mama Adolo alata likambo bandeko na ye na motema. Souci ni vraiment oza nango pona ndeko o avandi pembeni mama Natasha. Souci na makasi pona mama Natasha parce que mama Natasha za orpheline ya papa pe mama. Donc pona baka oyo soki ozangi papa pe mama eza pasi makasi. Madame oza na papa pe na mama na ndia kolata souci na yo. Mais aza na papa te aza na mama te toujours azo vivre kati na mikakata. Souci na makasi pona yo. Na minute de tozo ba mama Natasha aza libanda anisika kolala mama Natasha bilamba kolata isaki ipa bande kovandi baba tata mwasi na ye babeti babukeni nuna monoko basopeli ma ya moto donc denga za boye yango nde nalataki susi ne makasi touche mabata. Ah merci na bandi boyoki nde mama Adolo alobi mama Adolo abengisaki biso awa po na susi ya mama Natasha. Mama Adolo aza kaka na mama Natasha te boyeba pe nde tozokoba bato mosusu oyo azozwa en charge na mwa makoki ne mama Adolo pa azalaka na ye koluka kokende banzela ya lufu kaka bato ya mitema mabe bakotala ta eta na ye ndenge eza te bayibi ye marchandise na ye baescroke mpe bambongo na ye nde lelo aza susu mpenza na makoki ya kosunga bandeko na ye te kasi po tozonga na likambo mama Natasha mama Adolo aoki pasi mama Natasha na place ya kovanda te aza orpheline azobunda moke mokie yango mama Natasha oyebisa biso mama Adolo alobi basopelaki yo mai ya moto babuki yo linu oki mpena kolakisa bato bazolanda bamona place basopelaki nga mai ya moto sopelaki nga mai ya moto na loboko batashe eza na linu ndenge elongoi nomo bozomona tosengaki bango eke bazwesanga traitement bazwaki te baboyaki kozwesanga traitement ekutaki na mbongo nanga moko na mwa moke moke ti nde nazwaki soin sikoyo natikali kaka sikoyo mama Natasha ngelo nalingi nayeba yo oza na problème makolo ozokoka kotambola te boyelaki vraiment nini na bato yango po bakoma ti na niveau ya kobuka olinu basopela ma ya moto na nzoto baza banani epuis bowelela ye nini bon baza bandeko ya papa baza mpenza famille proche te me baza mwa mosika bango lokwa papa akufaki bango bawelaki mingi babie bawelaki balupangu balingai te nga na vanda wana po bamonaki ke lokwa ngai soki navandi na kati ya lupangu wana nakobotola bango zoka ndenga nazali na susi na te susi
susi na ngai ezalaki kaka ke nalali ntongo etali na bino suka susi na ngai ezalaki yango wana apartir ya makambo wana nde yango wana abongisaki nga abengani nga na kati ya nzambe. makambo yango mpenza eza mpasi nayebi te ndeko kotala biso na ngonga oyo ntango mosusu mpoza na mwa terrain ntango mosusu mpoza na mwa studio ntango mosusu mpoza na mwa ndako evandi soki mpe motema na yo esimbami osunga mama Natasha na nzela mama Dolo azwa mpe sika kovanda nzambe mpe aozanga mpe kopambola yo te. Mama Dolo nalingi lisusu natuna o motuna moko tomoni kasi batu olobaki nanga batu nyonso bahandikape nyonso bazaka bato apasi te misu mpe baza na bozwi oza mpe na mwa message opesa bandeko oyo baza bahandikape lokola bino boye. Bon, message nangi eza boye mpona koyeba mpasi ya moninga na handikape kozala handikape mingi baza bazwi bazaka babola lokola nga na Natasha te bino bato boza na bozwi botala mpasi ya baninga na bino oyo baza lokola bino bino nde bokozala motema malamu ya kosunga epuis mpona bamama mama nde aza na susi ya mwana oyo abobina likonke papa bamama oyo baza motema malamu oyo basambelaka oyo baza na makoki batalaka ya Natasha mpe na bana mosusu oyo bamemelanga na lopango bana mosusu baza lisusu bana mosusu baza naza na Blanchard baza na 27 ans ye mpo atambola il faut azwa sandale soki sandale eza te Blanchard atambolaka te avandaka na ndako sikoyo moto azobokola ye parce que Blanchard papa kufa mama kufa oyo azobokola komi deja mobange lelo soki koko wana kufi Blanchard akokanga bana ndako akokola na ndako naza su na ka ya mwana moko Jackie papa abotisa mama na ye telema amonaki ta physique ya mwana ezalaki malamu te abandonaki mama na mwana siko mwana wana donc asubaka place avandi babesoin nyonso place avandi donc ana besoin ta mosusu ya bapompers mama aza na capacité osomba biloko wana te de bacharge wana nyonso bamemelanga nga sikoyo mpe naza na mosala kosala bien nazosenga toujours na bato oyo bayebi nzambe bato mpe mosusu baza na bambongo baza na bisika kotia yango peut-être moi azokabola bizisi ya litomba eza te kuna de boluka na babola peut-être nzambe nde akopambola. Merci beaucoup Maman Dolo pour la réponse na opesi kitoko ya Solomon Maman Dolo azana eka na bolingo nde e sali ete ayebana bayebaki moto mokakatani oyo asungaka bakakatani nde bato bazoya ko oyo baza na situation moko na ye bazoya koluka ye mpona lisungi abimi bato bamona ye mpo ye moko azokoka lisusu te yango mama oyo memaka mwana na kati ya libumu yo nde bipasi wana tala bandeko baza ba problème oyo soki eza e Natasha za bilamba te place babetaki babotoli pe na bilamba bozomona ba Claude Mbola ba courageux ya minene na kati ya France ba Fabrice Malita ba Rikine Miala bino nyonso bozara mitema malamu bato kosunga bango oyo Claude Mbola na sengi na yo na France ba bino ngozara courageux tala batu bandeko na biso baza na eloko te mais bazoluka na signaler bino que place toza eza salon ya mama Natasha salon de coiffure ya mama Natasha malgré aza mokakatani olia telemaka na nzela sengaka mwa lipa alobi akoka te na kati ya salon mama Natasha o aza na ba problème tellement clientèle pende eza pe mingi te asalelaki garantie na ye afutaki garantie na ye ya 5 mois moins $250 na ye lokola akokaki kofutaka ba fin du mois te bino mo bobi babayeur ndenge bazalaka garantie na ye esa asaleli yango aza lisusu na makoki kofuta ndako te ndako bomoni tovandi afutela yango par mois $50 soki nzambe asungi oyo kimawa kolobi otindela mama Natasha chaque mois $50 po afutaka maison oyo peut permettre quand même alia babengani na ndako ya baboti na ye moko lokwa bakufi epesi pasi babengani moto bozomona akangi maboko te acréer ayebi mo esthétique na ye ayebi kosala mwa suki mwa nini aluki mwa place yango tovandi garantie mpe esili azoluka sikoyo kofuta yango mama Dolo nayebi te mpona salon bozala maloba boloba bino na mama Natasha nani ya koloba
topesi mama Dolo tosukisa mama Natacha. Pour le salon, la sengi na ba toujours ya mutema mama ba kwa kosunga biso pour le salon oyo. Espace eza muke makasi. Pour toza ya pusa to fungutsa susu atelier de couture. Et puis ba casque il fait là. To sengi toujours pena ba tamtea mawaso baza susu na biloko kusu ba koki kotindela biso pour salon et ya kaka. Ah merci maman Natacha na pesi yo maloba. Yo moko propriétaire à salon, félicitations. Okangi maboko te malgré famille bazo beta yo, malgré batu bazo sala o mabe, mais ozo lela te ozo tele makaka. Et ça message batu Olanda yo. Bon merci maman Guidi na parole de pesingai. Problème ya salon ndenge eza awa. Nde mama de la auto lobaki na saleli garantie pour na kokaki lisusu na ndenge na belaki clientèle eza te moyen ya kofuta ndako ezalaki lisusu te yango nasalelaki garantie minute oyo naza lisusu na garantie te kolo ndako azoreklame ke na bilisi bana ya misala oyo nazalaki na bango nyonso bakimi mpo bamonaki ke lifuta ezalaki lisusu te yango wana bakimaki ngai mais espace awa na salon eza mokie moyen eza te mpe bamateriel ya mosala awa eza te yango wana azosenga na bato ya motema mawa oyo boza na mposa kosunga bosunga ngai soki bosungi ngaki esalo ekoyi monene na longwe na ndenge naza olieke nakende kosenga na balabala bato batindika ngai na kweya eza propre te nasali mwa eloko oyo bosunga boyoka mawa bosunga ngai atuka soki bosungi ngai nzambe akobosana bino te nzambe akozongisa bino de plus na oyo bokosala mpona ngai. Merci beaucoup. Na bandi boyo qui appelle la maman Natacha na ebite na poto ba casque eza ba séchoir eza ba pareil à brushing eza nango ba bilis ba tong ba pareil eza nango belé maman Natacha na libanda kuna pe bomoni mesa na mesa wana achemo ba bijoux fantaisie na ye pour ceux qui peut-être asali soukité ba somba te lo ralito ba somba ta moi serre cheveux ba somba ta barrette pour ko vivre maman Natacha chepe ba mèche soki muta somba kokamwa ko vivre so ipoza na ba fantaisie bilo amato ikune vandi ba barrette oki tinda pe maman Natacha teki eza pe ba faire oki pe ko fungola ba faire mususu na maman Natacha soki penza bo simbami boyoki mawa ya bana basi bazanga makolo kasi ba mipesi na musala nzamba ozanga te ko pambola bato nyonso mitema na bango ko simbama po basunga maman Natacha na maman Adolo na bandi salon de coiffure bomoni yangoyo ba projet pesa bazana besoin basa atelier na bango à couture donc ba projet za belé même à côté ça. En tout cas na bandi ete bandeko balandi bino na bokebi tozo kende na biso na suka ya masolo na biso kasi nalingi bopesa ba message boza nango mama Adolo message nino kopesa penza po tokomi na suka o nga na tunité tout le monde na kanga na bino na pasi lokwa tout le monde ni lelo o nyonso lingi koloba batu bayoka yo na pesi yo maloba ya liboso no mama lilinza pambola yo merci po na mondo sala ka penza musala na yo na bolingo penza merci po ba misusu po na ko benga akosenga na mke bo pesa ngelo boboye mais yi atalaka pozuité ata na no donga lati souci ya bandeko na ye aye po na ke ba pesa lisu ya mwana tukanza pambola ba kiselo ye merci maman Adolo merci merci peli ona bandeko na ngana bon maike zati ba na lobi ba mama bato ba binzambe bato bazala pozui bokanisa pe bandeko bazosanga parce que ndeto zali boy moko te alingaka te na bota malolengo na zali nzambe na makanisi na ye yende salaka muntu na ndenge oya ndenge donc eza posa na biso depuis le bato boza nzoto makasi boza ya makoki wana bokela biso mawa bosunga pe balinga oyo makele ntango bokosala mpenza bakosala merci maman Adolo
Et maman de l'opé mon numéro de téléphone na yo hein. Bah tu vois que benga hein profiter rango. Numéro na téléphone est 082 28 131 26. 082 28 131 26 na souka. On le bien on le bien Madame maman Natacha tu peux sur maloba souka pour na mkola lelo. Ebete na koyaka. Merci maman Didil, nasepeli makasi na gentillesse na yo atuko sala musala na yo bien po otalaka nanu bozuite okipaka no kote na te ata transport okipaka te ozotala kena na souci bandeko na nga tuka osala musala bien. Merci beaucoup. Message nanga eza penza mingi te elo nakoyebisa bandeko na biso bao bazolanda biso bao bazomona biso ndenge boza boye ka oyo ndenge bapresente bino ezanga moko te eza mpe na baka ebele bandeko na biso mpe bazosufrir ezakanga moko te eza na bofele bino mo boyebi ke soki mwana para aza te bakondition na biso ezaka pasi yango wana bosunga biso so bosungi biso nzambe akobosana bino te nzambe akozongisa bino de plus na oyo bino bopesa biso soki bopesi biso bokanisa boperdre te kasi boloni nde na mabele ya malamu oke kobotela bino ebele koleka bato babosani na bango numéro eyaka Donc numéro ya mama Dolo 082 28 13 hein, 126. Nga napesaka bongo 082 hein, 28 13 126. Natacha pesa numéro na yo bolimbisa. Mama Natacha pesa numéro na yo 081 24 65 915. Ah yango wana turo yo na bandi turo bapesi ba numéro ya solo nga mpende napesi mpo natali ya mama Dolo penda na telefone nanga namoni eza yango wana esengo ezalaki koyeba bino ebele kolanda émission na biso Parole aux handicapés lelo toyambaki mama Dolo na mama Natacha boyoki baposa ya mama Dolo asengi mpo na lisungi ya bandeko na ye bahandicapé physique oyo nyonso asimbami oyo nyonso aza na eloko oyo nyonso aza na 10 francs azanga te lobi mama Natacha okolela te obwaki te obwaki na mabele ya malamu mpo ekobotela yo mbuma nzambe alingi tosalisa na biso yango oyo mama yo papa yo jeune fille partout ozali ezala na RDC ezala na libanda RDC otinde eloko mpona bandeko ekozala malamu nzambe akozanga te kopesa yo akozanga te kozongisela ata mama Dolo alata susi ya bandeko na ye me ye moko baescroka ye bayiba mbongo na banzela na ye azalaki kosala commerce lelo akoki te aye kosenga botala Natacha bazobeta na bandeko babuki na linu baza na pasi nga moko nayebi ke baza na pasi soki ya solo vraiment bosimbami eke mission oyo esali yo pasi ezala handicapé oyo oza na ona mbongo oyo ozovivre bien ezala oza na poto tala bandeko na yo nde oyebi pasi ya bandeko oyebi ndenge na nzela bapesaka bango valeur te oyebi ndenge na famille bazomona aza ntina te me yo nzambe atomboli oza moko kati na bango ozwi ntina sunga bandeko na yo ekozala esengo ekozala pe lokumu epa na nzambe akozwa lisusu lokumu makasi mpo ocomprendre esengeli tosalisa na biso ezalaki esengo koyeba bino ebele kolanda émission oyo kimia boboto po mabotama bino tokutani na numéro mosusu ya parole aux handicapés nzambe azala na bino merci. Mama Dolo nanga ba beauté Natacha. Merci, bye bye. Merci na Richie Bisengo la prise de vue. Merci na Deshut Mambet Kekou na réalisation pe solve magema na montage. Tobo sanité la perle de Congo le Collège News Mimi Sabi. Tokutani Balasima. Merci.